Fimbuna Fimbu News, Ken Piana officiel. Bonjour, alors si vous voulez des bonnes infos sur Paris, ce qui se passe, tout ce qui est super, il faut suivre Fimbuna Film. Ouais. Top, très bien même. Vous avez des soirées privées, des soirées VIP, des anniversaires, vous avez des concerts à filmer, tout ce qui est cérémonie. Contactez Fimbuna Fimbu News avec Ken Piana, il faut là. Avec Ken Piana. Donc pète à la gata ma copie. Il faut suivre Fimbuna Film. Tolobi tout na Fimbuna Fimbu. Biso na bino, toko peta na kaka makofi. To peta na kaka makofi. Ken Piana. Fimbuna Fimbu News, Ken Piana officiel. Voilà, merci beaucoup Bana Congo, Bandeko tout Bolanda biso partout. Balobi Fimbuna Fimbu nde makambu. Tolobaki to bandi promotion y album na biso contrôle. Mikolo na osekara po. Disque Nabiso, te promets en batu pendant pas même 4 ans. Au santé pena que na contrôle et na marché, au santé pena batu banzembo, au santé pena que non. Première chanson Mutayoki a sepeli, deuxième a sepeli, troisième a sepeli, quatrième a sepeli. Une semaine kokina nous mais des gars batu bazo féliciter Fali. En tout cas Fali pour pas félicitation. Artiste international Yambo Kanabiso, Abete la biso pe musique eza pena ya ba professionnel, ezo sala biso bien. Alors tolobaki to la masolo ya contrôle semaine mobimba tozo ya mbela bino Jonathan o bobenga ka ngamba mobali loketo petenet na film o abina ka koleka podo mobimba to sola na ye to e ba moi parcours na ye. Est-ce que chez Fali pour pandenge ba lobaka ba artiste Fali Bakembaka tout ça malgré Bella ba voyage mais tu le solato eba avec Jonathan. Jonathan, bonjour. Bonjour Ken Piana, bonjour Naba Fantou, Balinga El Crack, El Marabia, Papa na Vinci, 3 fois Hassel, Naba Fantou Balinga, Tonton Zuko, autrement dit de longues jambes hommes. Non, personne n'a félicitations, hein, bon retour, bon Canada, de félicitations d'abord. Merci beaucoup Ken Piana, il a plaisir, il y a va nous dans plateau, il y a solo, la solo, donc rappelez donc on a CP vraiment. Voilà, alors Jonathan, Bokenda Canada pour na 8 jours, tout le monde RDC Mobimba, Congo Mobimba vraiment, Babangela Ebino Balobino, Fali Popa, voyage à Sali Oyo, et ça pour les musiciens, Bakende Kokima. Tu comprends que beti ba production il fallait que bo beta orchestre Mobimba et Zongi. Mais quand on explique biso lo ni ne convaincre bino par rapport à imagination ya batu. Bo sali le contraire. T'es bon, merci. Moni Batouba Lobaka. Qui ça c'est été et salama bon pour Batouba Lobaka. Mon biso to na Seigneur Jésus-Christ. Biso ba ange. To kimanin. To convier sounen biso za na lola déjà. To convier nini. To za na muto l'équipe leader tout ya Congo. To convier ni to envier l'autre depuis biso to kima jamais na poto. To za le seul groupe oyo batiga ba mission na poto à sa vie na donc bakanga biso te. Basa biso l'autre na passeport nous allons na maboko. Neti ngata to za na Canada. Nga ina kenden Toronto na ndé na nga. Toi qui junior motu quoi toi qui na Toronto toi qui ça va vivre na biso et en plus d'abord quand c'est monsieur Salamate patron zongi qui na ti ba musicien na Canada donc muta luga o azana ngo posa zo linga zonga qui ça zongi. Est-ce que ça là qui pour la première fois ya ko nyata makolono na sol ya ba canadien ou bien au Kendarango déjà depuis quand? Non, t'es na Canada, c'est toute la première fois. Nanyata makolo na Canada na yokaka. Mais États-Unis rien à dire na betango dadandeti na film. Mais tant nanyata qui plaisir, na qui vraiment na plaisir parce que tant to kitaki to bimi na moni à toi na Canada. Patron merci. Mais tant to bimi libanda bato bago ya mabiso. Na satandaki na ngote ke bago yebangai. Pour nde bato baloba ba mission fallait ba yebana. Mais tant to kiti na mobina bat baoloba oh de longues jambes hommes tonton Zuku bateng ba kombotu au leader nanga façon nanga donc merci beaucoup na patron nanga donc et ça l'un plaisir et en plus tonton Koti na salle tonton beta concert tonton yemba tonton bina na mon public
ezalaki mpena na sentiment na esengo donc bazela ye biso nde donc voilà yaka faute na biso te faut osalaka nde mosala bien mpo bozwaka bacontrat ya bacanada ya baétats-unis donc voilà. Jonathan soki tolobi toloba beaucoup plus côté danse na côté chant opesaka nzambe merci opesaka merci côté nkunga oyo voix apesa yo bien côté kobina. Donc nga naza na danseur te na chanteur donc ton ara na droit chemin bazwanga comme chanteur comme danseur te donc eza talent makambo tunaka nango na nzoto donc nga na vraiment artiste donc naza na makila wana so yeshi nga na pale omona bapeti nanga bayembaka papa aboti nga ayembaka na mère aboti nga donc eza vraiment makila. toyebi ke ça eza makila mais eloko ezo attirer bato attention beaucoup plus eza danse par rapport ya koyemba toyebi koyembaka bien mais danse nde ezo attirer bato beaucoup plus il faut kopesaka mpe nzambe merci ndenge apesa quand même donc wana faut kopesa vraiment nzambe merci parce que kozala na luketu nde bato bayomo ute olobango kozala na luketu abongo eza facile te bato mosusu bakati yango nde nayokaka mais bato mosusu bayebisanga te yo kati ya luketu mais rien na kati ya nanga luketu te eloko ezaka nde nzambe asala ngai donc voilà mais tour oyo sikoyo yango patron aloba ete Nathan obina bina te fo yemba sikoyo bato bayoka na Sandrine Moshigo donc bafan nanga tout oyo balinga de longue jambe bayoka Sandrine Moshigo trop bon sepela. Voilà, merci Jonathan. Premier concert nabino ekreaki vraiment polémique ya makasi bato basalelaki yango bacommentaire ebele koto baloba boy expliquez biso nanu badifficulté nini bozwaki na premier concert oyo ezalaki annulé. Ouais, na concert ya Olympia donc ezalaki makambo kuta ya bacombattant donc bato balongola bandeko na biso bacombattant parce que bacombattant mpe balinga musique baza mpe bacongolais donc mona combattant ezalaki te ezalaki incompréhension entre sécurité ya salle na bametre na biso bandeko na biso bazalaka na Canada ya bacongolais donc biso moto toya na salle bapesaka biso babracelet parce que bametre ntango baye bayebisi bon non bozela bapesa bino babracelet esalaki moi genre te biso wana mutu na biso wana famille na biso totike te biso nde fo tozala na ceinture siko na maloba elobamaki wana chef ya sécurité ya salle azalaki na moi azwi mwa chimie oh me ndeni bato oyo na makambo bato balobaka bato balobi boye ebangisaki mwa moke mais patron azalaki wana na podium avant tosala balance abengaki bango akalmaki nango terrain elegaki nango mpe bien tosali mpe balance esili patron ke kosechange biso otikali na loge mbala moka wana libanda plein ya baje même pas donc plein talaka salle billet ezalaka su te donc plein ya baje te biso tovandi na minute chef ya sécurité ya Olympia abengi la police acancele concert bapolisier ntango baye totuni bango bino boye nini bapolisier babi tan biso mpe babengi biso toya toyebi eloko toyeli te donc eza makambo bacombattant te à part biso manifestation oyo ezalaki après biso banilaki yango makambo to ezalaki semaine oyo banilaki yango nyonso eza te combattant nini non eza makambo wana te donc après wana tobeta showcase bato bamonaki yango showcase on dirait concert plein dans sala monene bato bafuti mbongo ebele bakoti so olandi na nini wana patron nango kuta alobi mais concert nde yango tobeti kaka concert donc elekai nango bien so combattant alaki nde nakozonga boye tan so combattant azalaki ok il paraît que ça wana bolingai bozala peut-être bacongolais liboso balingai babeta na sala yango peut-être kozala problème kaka ya jalousie te peut-être te meza te wana makambo ya jalousie tomoni el campion el mara aka na conquérant te président na biso aka na conquérant te donc non jalousie ezo dépendre na ki conquérant te peut-être bato banviaka bakoma neti bino peut-être bato banviaka ouais wana ça n'engage que bango biso to wana temps wana te mais bayebake tozonga po tobetaka Olympia na moni bina turu bato bazala mo ebele na délégation quoi donc turu oyo tozozonga
toke beta so Olympia nayebi ke ezala bien toi vraiment na tourner ya moula yo mo biso to misa calendrier ya kokosa te ote na okende boso okende no maluku luba na oke maluku mo biso to ndolongo Canada te ko beta na njili donc to kati bena tourner te ko beta na njili normal parce que za mboka na biso de Québec babi bozongi samedi po boya beta concert dimanche na njili ouais donc tozongi samedi to permite dimanche to attaquer Mbamondjili, rien à dire, plein ya ba jeté. Il y a liboma donc no ba rumba ba wina bona boy bananjili ba imbi français, o bananjili ba imba français te, o bananjili ba imba anglais te ba imba ki. Donc les gars qui bien quoi. Donc na minute to na ki so combattant la ki na kozonga nde na zongi boyete. Voilà, Jonathan elore lekeli bateau na aéroport koya na bino. Tomoni vraiment ba valise et yaki wana net batu basali ba 6 mois na habité batu bazalaki kozela les mêmes jours bokita ki baena biloko ou bien mécanisme nini bosala ki po boya na ba vitesse boyela ki wana tomoni même mutasuka bili santé pena yetala donc santé pena donc stock ya biloko elekaki vraiment ebele na ba écran donc voilà te moni biso za wana nzambe ya pambola nzamba cha loboko siko tango ekita biso ba ange muto simbango aito kiteli bato assez donc rien à dire biso to tu voyage to sali so 7 jours mande to ili on dirait ba sali ba 2 mois donc il accident mbuma malam baye bango na musala mbuma malam baye bango tango etela donc voilà biso to beta to zana patron na biso et puis bato fo bazela biso ka talara el champion bato vraiment bazela biso eza pe na bato misusu nga na yeba yite nga na solate na sola na banka jour wana donc to komeza mutu mususu ayebi ote mais azo luka on ndire boye bana pona nini ozaka pembeni ya fali poupa donc voilà. Merci beaucoup. Alors, mais quand on explique biso, moi mon parcours, je fallait en côté na ndeni, est-ce que ça là facile au côté na mouvement fali pour le lo fali tous monnaie congolais mais na ndenge pena ya vitesse de jeu fallait za star international. Na ndenga ba blague te parce que comme star international et la kisiga ke bandi mayo na tous les 5 continents. Tous les 5 continents bandi ma musique na yo au sala ki na mécanisme nini sala ki Jonathan za la compte na liste RTO la ba musicien fali Jonathan pas na kati masolo ngo esalema koma po o intégrer groupe donc ngai tango groupe ke naki Olympia faina naza déjà banda kala mais nazala na wengi BCBG donc voilà après on attend na monique noté oh mais funa kota lola funa za nzambe mais ndeni na ozara pembeni ya moto bote batu pe na rana batu na rana ba Arnaud Nkunga Raphaël Bidjelo on ba conseiller na ba Raphaël Bidjelo na Canada donc ba Nano Betoko na ba Dadimbi avant le Bogard place à Ali donc ba conseiller qui va habiter yondo zabo na niveau komeli nango faut beta na nzambe faut za pembe na nzambe faut za na lola parce que op ma bien donc kuna peut-être pema ezala bien te bon ezaki place na ngate place na ngezaki ona te place na ngezaki na lola donc falende na za na lola mais ngasko na wando yeba te nazaki pembe na moto donc voilà ba sende mambo ebele mais donc on a une lola rien à dire au monde Canada, États-Unis, Afrique ou Kolobate. Wana tokolo ba nandenga mabete zala reconnaissance que non place aux alaki batu bazo été en découvrir yote ce qui toke na bon sens batu bazo été en découvrir yote mais ROE pembe na falinde ba épanouissement ba ouverture visibilité totale rien à dire les loso ba doit binga ba doit binga de longues jambes hommes et grâce à nan. Oh, tu manches pas, mon frère. Ken piano na kosite yo boye bigana kosite na lobi vérité. Les loso na boye na sans donc baka ba mbebele na la tara bien boye grâce à nan. Est-ce que depuis côté chez Fali oui ba son nombre de voyages au so sali depuis côté mouvement. Na ba son nombre de voyages parce que oh
10e passeport nanga. 10e passeport. Oui. Donc 10e passeport nanga. Fallait qu'on a même mais malheureusement na un garage dans un garage. Donc et ton du coup donner na boy tourno to banda fona c'est sa passeport mususu. Donc mon biso to go tambola to lobali loba oyo to go tambola to go mela to na train to go tambola to go mela to go sepela to go sala nyo soka to go tambola. Donc voilà. Voilà, merci. Alors, Togo profiter pour lobby na biso et ça bien. Donc voilà. bandeko balela kababi mouvement fallait sokiye et ça là nango ka ba 2 jours 3 jours balongwe mboka ba contrat l'équipe presque ebelé. Ozomona te que ba contrat ezole ka ebelé boy et ko créer ba polémique te fallait ba contrat mso pa kabela kata batu yanga na senga ki ba leader mususu o ba zo contrat te vraiment bolembisa ngai soko zo zo contrat te ozobimisa album te bon batu mso pe bazaka obligé o senga fallait pardon na minute ya sengi pena fallait pardon même oza mukolo sengi no ka fallait pardon même oza leki osali ka ki Fabregas po nazomona neti mai yango robinet mai pene tengami nango ka pa fallait na makambutua donc ça la biso bien. Alors Jonathan to ebi ke ba projet za ebele album ebimi tokos na ebite ndengo zomonela album ebimi contrôle ndengo zomonela ngo sur le marché. Est-ce que to lo ba bozo espérer na réussite? Oh, réussite totale déjà pour au monde sur bobimsi album. Déjà elo aliboso to zela rezarana no ba contrat ma belé siko album ebimena no te bakana secret balita chamala et y a déjà un contrat tant album est nazo biso to ça 9 mois libanda 9 mois ezala sous tezara na ba série wana ba quartier latin 9 mois libanda mission bakei siko ezongi susu na bokasi ayemei el cracker marabia donc voilà réussir total parce que Tozo a vraiment bah, coup de fil, il y a bien Batouba OCP là, non, fallait vraiment tété bega izalabou. Donc ils ont réussir total. Jonathan, et là ils ont embrayé na minute batou ezali confusion. Fallait acheter batou na confusion, banzembo tout ezaka kitoko. Ce qu'on a habité pour na yo étant que artiste et orchestre wana chant préféré aux hommes na pena chant fétiche album. Peut-être choix na yo moko nanu nzembo nini oso sepel nango makasi ken piano ebi banzembo to ali wana donc ngamo moni biso to ba artiste otoyembara lelo bat baloba o ba mikela biso nanu ata nzembo as album wana mobimba na yemba album wana mobimba batu basali ba cœur nango ya biso donc 31 chansons o ezawana donc na banzembo wana tu na yembi na kati ya banzembo wana tu na ba cœur wana nyonso. Donc ba voix nion surtout pour biso de travail dans ça ra voix monter que non na côte non été biso ça va voix tout donc na nzembo monter na go pour na minute parce que et do beta mato et biso moto on a charge ko prouver biso ata nzembo alita chamaleza qui parmi la deuxième chanson ya promotion nazomona c'est comme si yango ezo bouger na makasi na minute au sale biso ata moi mon somme que après to kosengo ba vocal na OK au sale ba vocal. Nga déjà te nga isalika vocal moko na album Nanzembo ya Sandrine Moshigo na sali vocalement parce que cause égoïste te na album mobimba ano salika vocal moko c'est que et benisiko single c'est que patron a douté peut-être non patron go douté te vraiment ébélé faut payer sa chance biso to beta musique ya lelo faut payer sa chance na bana mai mususu moni patron a na confiance te que ba vocal non peut-être mususu non te soyoki Sandrine Moshigo rien à voir soyoki Sandrine wana wemba ni ah oyoki on te nga yo to sala émission pour na bato ba Hollanda émission to sala pour na ngate quatre album au sali combien de vocal dans quatre albums na sali vocal moko et après single. C'est comme si patron zalaki na confiance te peut-être ba bangelio que non soko te ba vocal belé peut-être ouais baby ça va nzembo peut-être mais ce patron bangele nga repé sanga chance te à single abi que charge le numéro 10
Ah, oui, habité. Single ya yo moko bien ya Numéro 10. Ceux qui patron Bangelenga, a repêché en charge à single. Tolo ba après contrôle, ba pesio Déjà dans le décembre, single de Jezobima. ya yo moko. Donc, tous à 4 personnes, au patron PC Chance, tous à Ngai de longue jambe, moi, ça n'a gêné en motuka, poisson d'avril, à télé, Kounianga, notre chef, Papi Kalo Moyang, 6 Bolo Yang, tous à 4. Après, moi, ça me soubaroya. Donc, bah, single en Bando Bima. La première single les a yo Jonathan. Bon, première single, mais le numéro 10, il y a F victime, single Kalamingte. Single Kalamingte. Ba privilégié na nos chefs te yo déjà ba pesi c'est que ba tumsu ba ya benga télé za peut-être étiquette na habité. Non, même pas Ken Piana, wana chef na biso. À télé kunianga notre chef respect. Ah, yango ba privilégié chef a ba vocal na ebele po single e bima mwasima. Non, bon tu éviter single à chef pego bima liboso parce que ta chef. Donc, on va dépendre de ce qu'on a. Oui, que chef Ali, programme à Falaise Aranate, programme à Mundele. Oh, il y a lobby ça le marabongo. Azonga Simate qui a sali calendrier naebo et après a modifié. N'est déjà pas pointé, c'est que tous les lara single non a descend. Pointé biso tout. Tous à 4 personnes à lobby. Mais. Donc, Yomoko. O mi peseli déjà que yayo ndebi malbos. Te ngana mi peseli te na lobby bien que ba pesi biso ba single. Mais donc na ba décembre bozo déjà mon a de longues jambes homme tonton Zuku. Comme ça qui ma makambo na senga ki o se la so ta extra chamoko. Mushigo. Donc Sandrine Mushigo na yembi masananga Dieu merci. Grand joueur et Moko. Mbokani, Dieu merci Mbokani Djogo. Yepena Mbinza, Pena dans Mbinza Kati. Donc voilà. Soucié, la tinga mobola. Absence à Sandrine Mouchigue Pananga, Mawaye. Si quoi t'as eu mon voix bon. Voilà. Naboula net, c'est comme Sozo Kima. Elle se voit moi mon boulot. Kima tete, Ken Piana, moi biso. N'a pas un artiste. Dans un bateau, il y a raté na TV avant. Boyo raté. Ngamba momba mo. Moi c'est la sauve spectacle. Émission pito pas les émissions de spectacle. Ero yembi nga awa bon nga pas non na zala na plaisir ero binaka. Parce que ça ndeko mususu pe a découvert yo na nuté na makambo bina. Peut-être que simba no ka miko, o sali so ata eloko ana likolo ana e ko sala biso bien. Ken Piana te omoni kobina to boya ngote parce que za lokolo. Mais tout yo to ebena na ba faut pena batu ba yo ka trop. Na goti ke la ta espace moi 2 minutes. Oui bisiko na ba boye pena nde na ko kati. Non, eza nango ka kena. Eza nango ka kena nga zo bengo na Congo na RDC na biso. Meilleur danseur. Il y a ba blague té na ba orchestre, c'est Jonathan. Ce qu'on a na besoin to ça l'émission to pouvoir battre marambo te oloba. Po to bando loba po mouvement fali le côté kotarate. To loba makambo yo ezo salema. Ça pas donc côté a raté le côté za pembe na bisoté. Bisoto kosa trop té. To loba que non tourner il y a 9 mois nengo lobby to mona pe ezo salema nango. To kaki 3 trophées zoami to mona ki ba trophée et Kinshasa. To ki ba musicien ba kende Canada bokendaki bozongi. To te kan piano biso to sala coaching na bato wana pour apesa so ba trophée. Oh mais c'est simple. Bino pe bokende bosalango. Ba nombre de vies. Ba nombre de vies ba magasin mo pesa ba magasin ozana kitambo bien na ville. Ba mal à l'aise ba ebi ondere. Donc bango pe ba kendo sombango. Ba kende na maison ba sombi ba vie. Donc maison on bon à boulot. Et ça la bien quoi. Attends moi elo moko na tukeli o miko. Yo moko mi boakeli yo moko bini. Ken Piana misika non. Tiens mais Ken Piano ebi go bominga mabe.
ozotala notronga yokokufa miso mpamba kasi tala notrongai yokomona eloko te yozotambola na ngai yozosimba eloko te lobanga na linga lobanga na lela yo pe zelanga na pesa yo senga papa nzela luka formila bien bongo ezala c'est bon promis okotanga soye po nazaka no partout natambola mondo yo namona mwasi ya boye te. On l'appelle l'ange du bonheur, Queen Dani de bongo natikaye, jamais, jaja natikaye. Quand elle se réveille Dani, même son make-up cano, elle est sucrée Daniel. Basi Ampembe baza et belé, mais pas comme Daniel. Une journée sans Dani nanga, nakomaka nerveux. Il suffit à l'oba, allô, mon bonheur est au max. Dani nanga leki bango toute, elle est tellement parfaite. Ma canne à sucre à moi, bomanonga Daniele, nakufa une fois pour toutes. Donc voilà. Quelqu'un a zonga ko? Voilà, merci beaucoup. Na bulana cho balola ba dansi wana ya Yesu danse wana bne senga ba Sylvette senga bna te Sylvette senga bna drum to balo sango normal ça normal voilà, merci beaucoup. Alors nayebi ke to kende na biso na suka ya émission na biso balobi promotion et le cas toujours ebelé mais ba remarquer ba artiste a fallu TV c'est comme si boki marango petro toki ma TV na nini tozana bakar to ana bilamba to uti Canada donc siko toki ma TV en bibo lazana bakar tin OK c'est moi imba makolo et Robert alisola bakar na oka mo mabe te siko eza boye omoni na vie ba musique on a kala photo tikango ke louer karabato et na TV ayo c'est pas bien. Faut somba ke loko na motoki na sombi olobi anga ndetinga naza na voiture nanga na ba voiture donc voilà madame nanga dans la voiture na nga pena na voiture na donc rien n'empêche que na tambola pena na voiture madame non parce que ngam na sombo te moni mama rambo biso siko to loba trop te yango moni bato ba komo loba trop siko photo loba trop. Maintenant, nous avons préféré garder le silence. Nous avons silence. Silence, nous avons bêta bato fimbu. Silence, nous avons bêta fimbu, bien sûr. Mais et comment l'objet ça va tout bozoba? Tant que mission fali, bazana bakarte, mission fali. Nana tout naga bino batango bozara ne côté, mais boza fidèle toujours. Il y a OK sango oyo bozwaka eloko te yango nga nazomi tuna binoka batango bozana eloko te boki makate bosali Canada 8 jours bozongi. Est-ce que bandeko bolanda biso vraiment bandeko bolanda biso vraiment bomeka ko juger bato bazalaka na eloko ba kende potem so ya 2 mois bato bakimi bato balobaka ba na eloko te Canada a 8 jours, batu bazongi donc moi confusion ça. En plus visa Canada ça pas si ken piana pona rozwango. Ya moni ba orchestre belezo kufa. Donc ba yo boma patron pamba. Ba patron na bango pamba parce que patron zo ko asu la la té pour ba mission mais biso beto ke Canada. Mais contrat ngozongo wapi. Biso betela ka ba congolais té. Mabe na biso sko yangona. To betela ka ba congolais té. To betela ba ivoirien. Nigérien. Donc voilà, bah de belé. Communauté donc différente, donc et belé. Mais jusqu'au temps bah bengo que betera bah congolais. Yeb sangai. To bona bisoté bah congolais peut bah aller. Mais et ça te gars congolais ka bah tourne ça salon. Donc yango moni bah producteur. Bah comment on préférait trop El Campion. Papa na Vincenza pe bah producteur congolais té. Donc voilà, yango moni bisona bango différence c'est Ramon Moulaï.
Donc voilà. Mais batika biso toko kimate netinga na oka sango mobo. O tokuta na no kuto bisinga. Oh yo kimite. Pona oki sango yo kimi. Debi kana kitabo na aéroport anjili na biso. Oh badwa mo. Mais mutaki magi ngana ko kimate. Ngai patron nga façon na ba niveau tout, na ba degré tout. Naza le seul musicien, le seul thème, naza musicien na orchestre ou na voix janga mogo. Tokyo Zalaka, moi 2 semaines Kinshasa, 3 semaines Gabon. C'est comme ça, la paix résident gabonais. Ah, Ken Piana, on est-ce que ça va? Ouais, ça va 4, bon, donc voilà. Yango Monisiko, Fali Poupa, el champion de le monde. Bisous bien, bon, 3 fois Hassel. Merci, patron. Baby, il y a un orchestre, monsieur Salamate, il y a un groupe, monsieur Salamate, il y a un groupe, monsieur patron, il y a un thème Mamabé. Et ça, capo, Michel Lataki, Jaquette Moui à Senga qui na concert, bah l'ongolais orchestre. Donc, mais biso siko to là t'as biso siko équipe t'es patron là t'as na ketcha Versas, n'attends pas na on a makol. Donc ni complexe à bigaté mais il faut ça la bien parce que à ça la Senga. On comprend ken piana. To komi na biso na suka, to souhaiter bino ka bonne chance na musala na biki album Contrôle. Et ce qui est bien, félicitations. Tout s'attendait qui était biso ba congolais, wana il faut être sincère que non album ya makasi bongo ekobima. Po ba album bongo to mona ngo kala. Ba 40 passé te. Mais ça to zongi patron moi lobaki, eza album na elekina droit chemin. Yemo lobaki album elekina droit chemin. Et en plus biso na studio tonto ando yo kango. Non. Na oyoki ba kera onde to invité. Donc tu yembi benana amour parce que banze mongo eza tellement kitoko. Donc yango senga ke zabo. Donc album franchement na biso mo bandoli c'est tout non. Félicitations à patron na biso el champion. Donc à ça là vraiment musalan et monani sou na miso bato. Rien à dire le bana ngo yemo o ezati Oza tite, osko rumba nde yango boga rumba. Oza tite. Donc voilà. Voilà, merci Prince Yaweli. Prince Yaweli na États-Unis, sœur Nathalie Neymar, to côté Suisse, to moni sœur Pauline Lumumba, RDC Monde, balobi biso nyonso tout to pesa confiance, wana za initiative ya ndeko Eliezer, mais mutu pena afandisi idéologie nango, eza sœur Pauline Lumumba. En tout cas, merci à Del Djogo, Bagou Danger Del Djogo. Venanga Jimmy Belaou, venanga Louiso Mbata patron, et qui est mal à l'aise Mobimba, Dino. Donc, venanga Louiso Mbata, merci Angèle Moussoaili, Makizembe, venanga Koko Arafat, Makizembe, ingénieur Aloïse Kisunga, Bébé Esther Makizembe, Béatrice Makizembe, Veme Lumbala. Donc, il va tout boza vraiment belé, nabi ke mauvais Jimmy Bela aux Olanda biso. Boss Junior Mawete. En tout cas, na sepeli, to sali émission du début à la fin. Non, polémique exacte donc. Plaisir ezande yangai. Il y a vraiment la mission à Ken Piana. Nabi ke monde mobimba batali et en plus c'est Mathis sous level. Donc Ken Piana rien à dire. Ata ba combattre ba olongate parce que yo zara nzambe. Donc voilà, biso na biso bato lola. Moi ba dédicace c'est ça la bien. Nazon ka côté Gabon, na pisa ba mbote belé na maman Lidi, maman ba star na Gabon. Maman Lidi, maman ba star na Gabon. Masalanga spaghetti, papa na diamant. Donc Bernard Chamala 500 000 francs CFA c'est rien. Puissance Balobi. Bernard Chamala 500 000 francs CFA c'est rien. Oh non. Bernard Chamala. Moi na Gabon c'est quoi? Donc Bernard Chamala 500 000 francs CFA c'est rien. Na bosanité nanou betoko Doris Ngalola les États-Unis Blaise Kakonde. Donc Blaise Kakonde. Gauthier Mascotte il peut azolanda yo. Na Gauthier Mascotte bambote belé place au Ali. Donc Raphaël Bidjelo na Canada. Donc Kiri mal à l'aise. Batutu balinga de longues jambes. Walinga zonga beti na Facebook. Nathan Monkala Mbalamoko. WhatsApp. Plus 243 82 54 88 081. Donc plus 243 82 54 88 081. Wana bazunga Mbalamoko. Puis Raphaël Bidjelo à suivre. Na bossa na retourna soki bala
parce que organisation peut contacter. Ken Piana. Oh non, t'es mais de longues jambes. Depuis dans la boue. Faut dans un amour site. Faut na bala. Madame il peut moi mbote pas madame. Donc mbote na madame nanga na palais, maman Sheila place Ali. Ba mbote belé quoi. Donc maman Sheila, maman a des longues jambes hommes. Wa bimisa mbinga mobali boy. Et en plus na Bossanité, Pamela Samba maman na Victorien. Alfe Photo, Balobi, Sengola Cardinal. Yazagina Biswaki. Voilà. Merci Tosuki Nabiso, merci Richard Amelin. Carlos Sikabasu, venanga Patrick Mayangi, Ozo Kanate, merci Bandego Tubolandi Biso vraiment. Tosuki Sinabiso, merci Kiri, mal à l'aise sous les Kauka. Sous les Kauka, patron Aboy Bazalara chez Fali. Merci à Coco Dilasso, Edi Badia Tayanana Boduga, Naebike Bozolanda Biso. En tout cas, Bolandi émission, hein? Bolandi émission pena artiste à l'obeli makambu na bango, au santé pena parcours na bango. Ah oui, ça n'a pas été aux musiciens, et fingi. Non. Tout ce qui va dans l'andin, merci.